top babiloko wana alobi zela il faut ça la comparaison ya Suzy Bantu na Vie Silas. Il faut le baquet Suzy Bantu si la okokani na Suzy Bantu te. Pour maman top à génération mora Suzy ta. Maman top à yaé pas Suzy Bantu. Mais bata la sko maman top pa okola. Ada mukolo pa ndima age na ye. Mais bon ma promotion moko na Vie Silas. On dit ta génération. Bon, il y a 32 ans de pouvoir. Oh, il y a fin à battre. Mais bon, nous sommes mis nous naouti. Bon, il y a chemise na yo à propre. Bon, il y a la ma bien pour y a fin à battre na nini. Tant que yo lingo sie que ça Suzy Bantu se mesure Suzy Bantu na maman top. Pourtant la maman top na sonia yo. Na vie no rose moi ça qui toro ya propre ya taille ya mbinga loka maman top yo. Oh. Yo monon minu kute na bien non te. Moi te vos se mesure na moto aza propre minu a pembe. Mama Oh papa luka chemise kitoko ko. Dikambolio kitagra. Luka chemise kitoko luka lipapa moka bien. Potenga ye na plateau wana nze muyibi. Ezo ye banate aza kote kimai. Aza comédien donc il pose ezo ye banate. On dit mutu mo on dit ramasseur de ballons na stade. Mama position ezo ye banate. Nini ya propre de ki mama top. Ya ça na mosa malonga agol ko se mesure na mama top. Vie Silas sikuta ça na génération mama top te mais mama top aleki ka na bo jeunesse. Comment na mama top apesa ka guya ya benda ka image ya robe Gina lataka na aéroport ta mo kende nini Côte d'Ivoire. Oyo ka gu ya makasi. Oyo ka mosi likole tonda. Kwa te mo finga bato ba ignorance te ya bino. Si da uka likole Kauka lokwa ya soso oyo ofinga pe mama top tala papa luka chemise malonga ko oyo kana TV ndo yebo mais alobi ke tuna mira isa soka kenda wapi o bazwana ye ya tikala ka bongo aye baka ko jouer te na pièce na biso utaki oleka a de doc abandaki ko bima na scène aza muta lokuta ba réponse wana apesa ki wana ki aza muta lokuta tapa cher transfert à cher et kenati Côte d'Ivoire yo sane maseki tapa cher acha top nanan il y a un loufa pas bah attends invitation loufa pas va faire ça aswate oh yo on ça la comparaison na moto matin avion ba fouter ni une chambre ba fouter avion billet ba pesier ni ko ba séjour na ko lia kuna après CDC azongi na valise azongi na mbongo afute su billet akiti l'aéroport ba yeko zoyer yo attends na loufa pamba Atana rompa ngaba to ya kosia ayende komi kunda. Oh, ya baki ko jouer te na bela ba ochonde bacha lia bacha ye. Oh. Ba pesa ye na bela, ai bisa biso na bela si réellement ayaki ko kunda vinya zande na bela. Voilà. Ba mari ya kutu ba na succès. Mon na coach bategra ba lobi atala mwana da TikTok tombe ya makasi au moins muyibi se bakange da muyibi bakange na kindoki alinga be bisa batu nyonso to contaminer batu nyonso voilà 2 ans de pouvoir menga za bonga za na tension au moins lo ça ke bongo tension mona ke cette fois-ci na tiki mabela ya solo oh depuis na yaba ne ko mona ezaki na ko ba blague lokake ndeka kene to ka bosa ki ozonga film ki to kote ya lule pe sake na oh ya lule ke na ah bon bo siko nani azakuna ko koma so ki to ko lokwa ya lule so ku te critique bana ko mona mais po mona ka bakati njadi tala nani oyo te oyo nini malando écriture elu obi yelulu ana kanda babinisa ye lule kamola luketu lule yelulu abi lule sala lili lule kamola luketu
Ye pas kamoli. Yalule pas kamola. Yalule ke yalule lelo akomete. C'est ça que yalule akomana kandista. Yalule écriture na yo bat ba oye bango sko na kandista. Akomana kandista. Mais tant que tozolo baboy bien kazanga on dirait SB comme nango pépinière ya bella production. Mais oui, pour tozo so suna ye moko pe sila si tozo zongi. Oh. Oui, bien mote ye mo nenga zabo makole da na ndia tozo zongi sebela. Ozo mona biso miko to sakana to meki ka to zui. Oh, douze. Neza bo to vivre en esprit à wenge hypocrisie ça to finga na fingi yo. Soko za maréchal Mobutu garder ba pété. Soko finga na Jésus te na finga yo. Mama e miska likolo. Misuka likolo. Na kada sentiment madame Belleville. Jambe na ngai bela buo wapi. Misuka misuka likolo na kada sentiment. Madame Belleville. Oh uta wapoza nani? Oza nani? Na oloba na yo. Oza nani Belleville? Yaka. Non lo bano chacha. Misuka liko na kada sentiment bela. Misuka na kada sentiment bela. Voilà. Bon, excusez-moi bandako. Na bano loko mo bo chacha. Au monde batama bene ba précipitaka na vie ba senga bango ba pardon. Nous ko la mama top. Au senga vraiment to que dans la logique des choses. Mama top au senga si la pardon na nini. Mama top a finga de sila. Mama top a loba dali kamabe pour na sila. Ozomona. Enfant na senga si la pardon pour ani pour na nini. 32 ans de pouvoir. Alingi mutu nyo surtout kaka. Azala na vie wana ya osenga bato ba pardon. Yeso ka kena osenga vie pardon. Akena osenga pardon ayebi ba matalana na ye. Ozomona bana pa kene kuna ya to za awa. SB pe bazaka mabe okeluka dozo. Na oloba na yo. Tanga kosenga bango garantie ba PCT okeluka dozo. Laisse kama solo. Yo koloba mama top. Akena osenga pa yo kosenga mama top pardon par rapport ya nini. Voilà. Maman toi par exemple sengo pardon par rapport ya nini oza nani boza nani comment mutu moko batu fa senga ke pardon ya moni asaka na ya mukolo na ngulumasa si tala loka beti ngulumasa voilà yo finga batu po ya senga nga pardon nga pe non temps ekokite na ko limbi sote finga nga nani nga za pula ye tala place toza tala ngulumasa ndenga asili kiye ya kusakana te ozomona so kotala mwana mwasi oyo esanse ya moyibi wana oyo azoba wana fille de chambre wana si réellement aza na mutakala ya mama top aya nango te poni po ye vraiment soki aza na mutakala mutu yaya komona mpe na pasteur changu voilà po ye aza sans pitié mutu ake kutu prison abosani douleur amoni ya intima na prison abosani 25 bidon ya nia wa pepi na prison makala abosani douleur wana maye na tv ozokontinue toujours na bakomba bato yebaka lete eza soki ozomona yo nosukisi manda ya leta yebaka bazaka likolo ya leta te leta za ozoya bakomba bato na bapropo moko ozobanga te ke bapropo nazoya nango ekoko nuire nga sila aza mutu personne normale sila na moko aza eloko te ozomona mosusu ye azotia espoir ke non sila aza ayebani te soki sila ayebani na colonel ayebaka général aza soki ayebani na général ayebaka président de la république aza okapangala asala mama ya bango okotika bato bavanda ko kapangala bapasola mama na bino te alinga dafina apwa te pwani otikaka bato bose bato baobetaka basambla bato baoyaka te baobanga bino te mutu abanga bino aza te mutu abanga mutu aza te moi so toyaka te parce que toza personnalité ya mutu nakokota na vie privé mutu te mutu lokola mama top bana na mikolo bongo yoki olobaka naza na mutakala mama top afuka masinganga pardon yo ya golo oza est ce que yo oza mayele yo ya golo leta eza oza likolo leta te
Yaya, yeba okena prison ndongo yo kate boturo ke prison te ndolo. Avant que non ndolo ke no kin mazia ozu di fimbo alibumu. Ba beto mangono tina munoko lapa. Retourne-moi à la maison. Est-ce que tu as la TV? Jamais écouté. Tu as la voix silama. Oh, de côté ma boîte à bouche, il y a boîte à des contacts. Il y a un contact. Tala, bango, au moins elle na bango ko, baza bata soni moko, ovandi motalo bité. Ndenge nzamba boma Sodome na Gomor, aboma kota. Yango moni na kombo na bango pe na Bible zaka mabe, bakufa mabe na Bible. Landela majorité na bango mona katala ka crik. Kriko banango e bingamba mibali wana, ba binga mibali wana. Mais quand on a même émission, on a ya lobi ke abengi kuto abangi kutu te abengi na tata yam sema bike yo abengi vraiment bongo ke yo PD ya yams ba biloko bongo vraiment. C'est to longo la teka. Ye mobali nini ya guya propre ya soin zana leki yams. Poteka za leka yams. To longo la teka, to longo teka poteka sa propre za goût za bien. To te mi se mobali nini ya Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Actifina Télévision et bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chanceux Siana, la Cléopâtre. Moi, la souka Sony, autrement dit IGF, il y a famille Libota. Voilà, merci beaucoup na fidélité et confiance au bossa la kabiso vraiment un grand merci na maman langai ya famille Libota, ya Kat base à Londres, maman chérie. Maman Claudine Lokatola, maman José Lousadissou, maman Chantal Moukendi, maman Gina, Bia la princesse Davina, Elena, David, maman Langaï, Rosalina, Vétissul et pourquoi pas mon papa héros dans l'ombre. Là, je vois mon habilleur chéri Paulin Lissoupa ainsi que ingénieur Francis Ngolou. Voilà, et pourquoi pas mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, Vessolola et ça, là, vraiment. Kitoko Makas. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous comme invité. Je suis là avec Bianca Zanga, moi na suka ya famille Libota ndeka na lobara toujours ceux qui nazanae. Moi na suka pis, moi na suka et ça la ka wa bokoyo ka gu oyo wapi ba voisin tension kuna ça va et le binango ata Pamela Matondo te tension kuna ça va. Est-ce que bon si déjà séance il y a 6 sachets, il y a maille parce que 6 millions déjà bozo doit vertige. Voilà, Bianca Zanga, bonjour. 6 millions de banines, 6 millions déjà, déjà tension. Attention. Oh là là là. On a fait le on a fait tension. Tension. Parce que tension c'est bon. Aïe. Vraiment. Merci beaucoup Naemoko, notre autorité morale est Belinda Kandi. Voilà. Maman Moroté, Raigoshi. VIP internationale. Voilà. Maman Mokonzi. La reine mère. Est-ce que bino papa za pour papa za laka? Kitoko biso biso oh papa biso mundibu biso papa za. Pardon, nous écoutons quand c'était une intro, la personne comme maloba juste ma salutation banjo c'est qui s'en déjà biso papa aza. Merci beaucoup na ba mélomane tout balingaka famille Libota na monitongo les Sanzamba Versa. C'est un grand merci aussi
à Odette Lessa, maman à Leusiline. Merci à toi, Niki Lessa. Merci à Mifi Lessa, Motemaya Papi. Merci à Ya Richard Lessa. Merci à Ya Dodo Lessa. Et pourquoi pas Ya Majos Lessa. Voilà. Yabino vraiment Yangwana famille Lessa. Rabino vraiment Mingi parce que merci à tonton Aris Poutou. Merci à Denise Poutou. Merci à Irène Kialuta, Motema Richard. Un grand merci aussi à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adajo Lubanza, de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, Païwapi, Rose Mingazali. Un grand merci à Mamie Tadina de Belgique, Nawe de Lona Motote. Merci à la grande H, Maman Sakina, et la maman chérie à moi aussi. Merci à Maman José Lusadissou, Maman Claudine Bokato, la Maman Chantal Moukendi. Merci beaucoup à Maman Ewin, Maman Gina Mabiala. Merci à Maman Aniba Super, Maman Aningo Yamputu. Un grand merci aussi à Pamela Matondo Deyo. Et merci Nayo Moko Chacha, ba question ayo et puis Biano Yangai. Voilà, ndeka tolobaka ba question Yangai Biano ya mwana suka ya famille Bota Bianca Sanga. Voilà, Bianca Sanga to betana misolo de ses rivales. Vous savez que non ndeni. Vraiment. 10 heures à Pamba déjà ba voisin ba ju tension déjà. Yo ko tolobi 10 heures à Pamba premier épisode ya mo. Ba qui tension premier épisode. Ba matisi volume pona Linda. Kaka na ye na ibuto aye lisusu. Linda wa makambo Linda oza matata. Linda pono kotika SB na défaut. 32 ans aye lisusu. Oh non 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 non. Linda en tout cas oza vraiment Linda coach ya solo. Voilà. Osomona to moni kuna Linda aza mwasi ya Vini mais Vini pas za ko déplorer mingi na comportement Linda. Que mwasi mobimba ozorata na ngai te beaucoup plus eza musala et Linda pe kuna na baleki ne eza simba benda tika tozusu kuna te gavande si papa alobi ye makima ye na place ya fa bala na ite ono ndo kitega oyo nzambe na ngai skotala kuna pe azolela mwana bayiba ye mwana ne na hôpital tala sko ba suspense na ba mention omoni Johnny Tchakala te ya causa moluki makambo oh omoni Johnny Tchakala te en tout cas pour ça Johnny na sepeli komono na bela ba félicitations na yo mais ba Johnny de baleka banjela mabe mais na pesi pour ça Johnny Tchakala mbote en tout cas félicitations na bela na pesi pe jena nga kenjo na bandal bambote o bambote za matumbo lito bambote za ka ya normal. Voilà, c'est normal bambote parce que babi mwana suka na mwana suka to ebani yanga na ebiso ko beta vraiment. Ya on a mis tuneli na ngai. Voilà, bambote na bino pe sika bozali to sola na likambu oyo. To moni awa likambu ya mama na biso mama top. Mama top ndinga lobaki ke yazane na mutosinga pardon te parce que azane na likambu na mutu te. Côté automoni 32 ans de pouvoir na bito la route kolande na news officiel oyo ki bongo yo moko moni ba propos oyo a tenir pona mama top pona yo ba biloko na so a tenir pona mama top alobi ke bazwa Suzy Bantu bazwa mama top ba biloko wana alobi wana il faut ça la comparaison ya Suzy Bantu na Vesilas. Il faut le baquet Suzy Bantu si la okoka ni na Suzy Bantu te. Pour maman top pas génération mora Suzy ta. Maman top pas yaé pas Suzy Bantu. Mais bata la sko maman top pas okola. Adam kolo pas ndi ma âge na ye. Mais bobi ma promotion moko na Vesilas. On dit bata génération mora. Bon yo 32 ans de pouvoir. Oyo finga batu mais bon ça na minu na oti bon ça chemise na yo a propre bon ça la ma bien pour yo finga batu na nini tango yo zo lingo seku sa Suzy Bantu se mesure Suzy Bantu na mama top otala mama top na sonia yo na vino ko za mosa kitoko ya propre ya taille ya mbinga loka mama top yo
yo mono minu kuta na bien non te moya te vont se mesurer na mutu aza propre minu apembe mama oh papa luka chemise kitoko ko dikambolio kitaga aluka chemise kitoko aluka lipapa moka bien po ndenga ye na plateau wana nde muyibi ezo yebana te aza koteki mai aza comédien donc position ezo yebana te on dirait mutu moko on dirait ramasseur de ballons na stade mama position ezo yebana te mais là taki basket na azwi pe lokola tombola ka likolo nde yo po tomboli ka likolo ya wana simba tika leka na kabata famille bota ba kama batinda yaza ne loko oyo finga olinga o se mesurer na mama top makambo top asala ye 32 ans de pouvoir ya ko sala ngo ya ko se mesurer na mama top moi c'est nini ya propre de ki mama top yaza na moi sa malonga ko se mesurer na mama top vesi la sikuta sana na génération mama top te même mama top aleki ka na bo jeunesse comment na mama top apesaka guya ya bendaka image ya robe jean alataka na aéroport ntango okende nini Côte d'Ivoire oyoka gu ya makasi oyoka mwasi likolo etonda tekofinga bato na baignorance te ya bino sida uka likolo kauka lokwa ya soso oyo kofinga mpe mama top tala papa luka chemise ya malonga ko oyoka na tv nde oyebongo mais alobi ke totuna batuna mira ye sasoka kenda wapi o bazwa na ye ya tikalaka bongo ayebaka kozwa te na pièce na biso eutaki oleka de dog abandaki kobima na scène aza muta lokuta ba réponse wana apesaki wana ezalaki aza muta lokuta tapa cher transfert à cher ekenati Côte d'Ivoire yo sane maseki tapa cher aotia top na nani ye ata na lufa pa ata invitation lufa pa ba pesa azwa te yo kosala comparaison na moto amata avion bafuteli nini chambre bafuteli ye avion billet bapesi ye nini baséjour na ye kolia kuna apres asilisi azongi na valise azongi na mbongo afute su billet akiti na aéroport baye kozwa ye yo ata na lufa pamba ata na rompe nga bato ya kosia te bino so bamemi bino kaka merci mama ti siko bino bata bongo bino bokoya kovanda bofinga nani yaya non tozala bato 32 ans de pouvoir aza na pouvoir ya kofinga mama top bon est ce que mikalikile ye moko amitali sor na ye te mais laisse tomber likambo okita wana nde ndenge mpe alobi ke koto oyo tozonga no na likambo ya linda alobi ke koto oyo classe ya wapi eza classe te classe moko te ezalaka wana koto oyo na famille libota classe ezalaka te eza nde aye nde komikunda ye ayebaki kojoue te nabela baotyo nde batya lia batya ye bapesa ye na bela ayebisa biso na bela si réellement ayaki kokunda vini aza nde na bela bamari ya kutu baa na succès mongoli na cote bategre bayelobilobi atala mwana na tiktok tombe ya makasi omwe muyibi se bakange da muyibi bakange na kindoki alinga abebisa bato nyonso to akontamine bato nyonso 32 ans de pouvoir ndenge aza bongo aza na tension omoi eloko esalaki bongo tension amonake natika cette fois-ci natiki mabela ya solo depuis na yeba ndeko mona ezaki noko ba blague ndenge akende toka liboso ake ozonga papa place eza te tokoka deya toclôturer tozalaka toza sherika mpo déjà bianka lisusu mais aza kuna mwana bato aza kuna na sb omonaka sherika te nasala promotion ya bellevue engonde kamusaka sherika avanda asala promotion ya film ya bellevue so esi sherika avanda asala yango promotion osomona sherika avanda asala bafilm ya sb ni promotion batourna bafilm ya kitoko te ya lule mpe esake na ye ya lule ake na ye ti bosiko nani aza kuna kokoma soki kitoko lokwa ya lule so kuta écriture bandaki komona mais mpo monaka bakati nzadi tala nani oyo te oyo nini malando
écriture ya Lulu. Obi ya Lulu ana kanda babinisa ye. Lule kamola luketu. Lule ya Lulu abi Lule sala nini? Lule kamola luketu. Ye pas kamoli. Ya Lulu pas kamola. Ya Lulu abi ke ya Lulu lelo akomete. C'est ça que ya Lulu akoma na kandista. Okay. Ya Lulu écriture na yo bat ba oye bango sko na kandista. Akoma na kandista. Mettons que zo loba boy bien kazanga on dirait SB comme nango pépinière ya Bella production. Mais oui, pas tozo so suna ye moko pe sila si tozo zongi. Oh. Oyo yebe ngote ye mo nenga zabo makolo ya na ndia tozo nti Bella. Ozo mona biso miko to sakana to mekika to zui. Oh, 12. Neza bo to vivre en esprit à wenge hypocrisie exacto finginga na fingi yo. Soko za maréchal Mobutu garder ba pété. Soko finga na Jésus te na finga yo. Mama misuka likolo. Na kada sentiment madame Belleville. Zambe na ngai Bella buo wapi. Misuka misuka likolo na kada sentiment. Outa wapi oza nani na oloba na yo. Oza nani Belleville? Yaka. Na oloba no chacha. Misuka likolo na kada sentiment Bella. Voilà. Voilà vraiment Misuka likolo na cadre de sentiment ya Bella vraiment et c'est qu'ici je pense que plus posa on a vraiment bon pas dire que c'est voilà bien kaza mais inspiration makasi boyeneni voilà to kende na liboso parce que tout ça les la ka ngonga to mona kibongo ya Liliane vraiment ya Liliane alobi ke Mama Top asenga pardon na matombi akatala isoka asenga pardon te mama wana kuna mukola utaki osenga bango pardon azala qui présente ndenga asenga qui pardon na matombi on dirait faire un pardon ba comme lokola comment dirais-je ko kanga batu na makasi ba ko senga pardon to éviter vraiment ba propos à bongo pardon pour excuser ba bandako na bana loko mo bo chacha au monde batama bene ba précipitara na vie ba senga bango ba pardon ndoko la Mama Top au senga vraiment to que dans la logique des choses Mama Top au senga si la pardon na nini Mama Top a finga de sila Mama Top a loba dali kamabe pour la sila ozomona enfant na senga si la pardon pour na nini 32 ans de pouvoir alingi mutu nyo surtout kaka azala na vie wana ya osenga bato ba pardon yeso ka kena osenga vie pardon akena osenga pardon ayebi ba matalana na ye ozomona bana pa kene kuna ya to za awa SB pe bazaka mabe okeluka dozo na oloba na yo tanga kosenga bango garantie ba PCT okeluka dozo Laisse kama solo yo koloba Mama Top akena osenga pa yo kosenga Mama Top pardon par rapport ya nini voilà Mama Top par exemple pardon par rapport ya nini oza nani boza nani comment mutu moko batu fa senga ke pardon ya moni asaka na ya mukolo na ngulumasa si tala loka beti ngulumasa voilà yo finga batu po ya senga pardon nga pe na temps ekokite na ko limbi sote finga nani ngala za pula ye tala place toza tala ngulumasa ndenga asili kiye ya kusakana te ozomona so kotala mwana mwasi oyo essence ya moyibi wana oyo zoba wana fille de chambre wana si réellement aza na mutakala ya Mama Top aya nango te poni po ye vraiment soki aza na mutakala mutu yaya komona mpe na pasteur Changu voilà po ye aza sans pitié mutu ake kutu prison abosani douleur amoni ya intima na prison abosani 25 millions ya nia wa pepi na prison makala abosani douleur wana maye na TV ozokontinue toujours na bakomba bato yebaka lete eza soki ozomona yo nosukisi manda ya leta yebaka bazaka likolo ya leta te leta za ozoya bakomba bato na bapropo moko ozobanga te ke bapropo nazoya nango ekoko nuire nga si naza mutu personne normale
sila na moko aza lokote ozomona mosusu ye azotia espoir ke non sila aza ayebani te soki sila ayebani na colonel ayebaka général aza soki ayebani na général ayebaka président de la république aza ozomona ozobanga te ozoyela bapropos na batala yaya vraiment tosolango na logique des choses oza na libre. Voilà, mon vieux Serge Swindanda, les mémoires d'un éléphant V. Solo là, il y a ça qui te remarque. Il y a Papi Mangwana, il y a Papi Mangwana. Émission là, il y a un côté coup sur coup. Voilà, le lot dans sa bonne, on a Bianca Zanga. Tout ça continue toujours avec Bianca Zanga. Voilà, au côté continue. Yaya, tout solo, on a dit solo la logique des choses. Tout ce qui va avancer, tout solo, on vraiment clair. Très bien. Est-ce qu'il y a Gola, ça a monopole au fin de ma matin? Atam kolomaka tout le monde est vraiment dans sérieux il y a gola la taille au fin de mamato atam kolomaka tout est mis à dada international il y a gola dans la cheville il y a dada yo ya na ba propa ba ninga taniska yo mo kutu kale so pete et la fille kundinda mama yo ya na ba koma ba to traitera ba tu ba ndumba yo poza mwasi no balika voilà yo poza ndumba ka loko ba tu bien to finga ba ndumba tango bino mo ya na komo ozo ya ba propa belle vie tango zo ba ke soudier to tanga ba komba ba mar o tanga ba komba ba bobo est-ce que zo yeba te ke basana basi na bango na bandako après ta beaucoup ta pas zo so mara ngopo ya mara ngopo ya bi arrête de jouer avec le gens hein ozo mona comment ba luka ba no manipuler batu soudier dans l'équipe la TV Peter Abi na tikala ko za jamais na relation na madame Belle voilà avec Belle vie c'est ma chère mozo luka ko ta na profondeur ka ya soudier ta ok ton limite kasi bato ya ni atu basaka na belle vie bon ka panga la sala mama bango ni otika bato ba vanda ko ka panga la ba pasola mama na bino ko aye alinga davina apote pone otika ka bato mo se bato ba betaka ba sambla bato ba oyaka te ba banga bino te muto abanga bino azate muto abanga muto azate moi c'est to yakate parce que to la personnalité muto voilà na kokota na vie privée mutu te mutu lokola mama top bana na mikolo bongo yo ke lo bagana sana mutakala mama top bafuka masinga nga pardon yo ya golo ça est-ce que yo za mayele yo ya gola lete za oza likola leta te yaya yeba okena président oyo kate boturo ke président ndolo avant que non ndolo ke no kin mazia ozu di fimbo libumu ba beto mangono tina munoko lapa o yo sport des aranane o kancha SBN et force à l'état te pour ba propose ya nango ya tanga mona okanzo malili atanga mona banga moi mo soko na niveau ya toucher ba personnalité batu boy comment ozomona soko la nene babobo ba Omar Kabongo wana basudeta na basa ba belle famille voilà mais ozotanga ba kombo batu ozobanga ta teke kombo ko créer nga problème voilà okoti sina kombo ya modèle suna ya ndeli kambo oza nani yo otelemela wapi obi butu eza na mabe ya butu keba baloba mwana banga mikolo te subasima eza ponde tingani na vandi na nga boye nakendo manke mutu aya na opeza ngo sasa na opeza pona bano lobata likambo moko na pona mutu boye na pe na yebi fâché ka loba pasola s'intéresse na koya na ngona TVT na koya na ngona TVT Ernest Tumbana na ya TV pona loba ngopwani jamais kuto koya jamais na koya na TV ozomona oziponga bi soko meli masanga kaikla moi batamukia za azi contact abwaki retourne-moi à la maison est-ce que koya na TV jamais kuto tala bo silama de côté ba bwaka busha ya bwaka nde contact ya bwaka contact tala bango omoni elle na bango ko baza bata soni moko ovandi motalobi te ndenge nzambe aboma Sodome na Gomor aboma kota yango omoni na kombo na bango mpe na bible ezalaka mabe mabe na bible landela majorité na bango monaka talaka krik oyo baa nango bingamba mibali wana bambinga mibali wana
mais quand on a même émission on a ya lobi ke abengi kuto abangi kutu te abengi na tata yam sema bike yo abengi vraiment bongo ke yo PD ya Yams babiloko bongo vraiment c'est to longo la teka ye mobali nini ya goût ya propre ya soin azana leki Yams poteka azaleka Yams tolongo la teka tolongo teka poteka sa propre za goût za bien totemisa mobali nini ya soin ya kitoko oyo aza na ya leki te aleki Yams Paulin je te salue en passant Yams abenga ye ya koboya tala moto akenda okita pa Paulin bamemeni ya toilette ya libaya soni je le salue en passant bakolalisa yo na nsima bakiti teka kolongola 4 coups na hotel te na chambre te me na nsima kiti ya matanga mawato oza mwasi asoni yo oya na te bofinga mama top oya na TV ofinga mama Milo oya na TV ofingi ya Jesu diata ofingi papa modero opangi ata te oza nani telle mère telle fille voilà tokende kaka to avancer parce que tokobo chite na biso kote kuna pe tomonaki tonton Tumba alobi ke moto azoboma théâtre eza bongo madame Belvi Kanzi ye aza nanu soin ya choko atie na libanda ebeti cancer aza nanu soin zuma tika kolesa bana fufu elala na poso oza na ta ya kitoko bata ya baage omar isi nabengako na filme te zuma lela on dit que taille wana na taille ya ta bien bon tosa ino tosa hypocrisie ya na lula yango to siko na regeta ta ya bongo ezosila ka na koi na kapela okokufa miso olingi bia brine okokufa miso zuma luka solution ya santé na yo tika babia brine lela senga facture ya mwasi okende obala obala okangela mwasi nini na yo presa okenda kosenga babenga kosenga facture na sala matanga zuma okoki kolela susi te bana belva mpe $700 bana belva benga nao na lela depuis wana yo so omona zuma akende osenga facture zuma silama nanga na yebi bato bazala na bila aza kofelina wapi ofelina na ye te ofelina moto aza moto apoto apesa ye sikoyo nde aza mieux placé bilamba oyo batindaka nyonso botala yango na nzoto bana zuma biloko ofelina yango zuma koma kodonda yango koma kolia zuma ana eloko yo moyibi zuma ana eloko te merci d'ofelina bato akoma atingama biloko ya bato ya bofelina zuma ana eloko ye zuma ana eloko te moya na te bofingi belle vie moto atambola na mutuka moto aliaka bien moto alalaka place ya split zuma mwasi azokata suki na linzanza moi soki ebimi neti bopikola anga wana manzanza zwa solution ko zuma. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre étrange d'aujourd'hui. Bien qu'à Zagato, comme les bisous, na souka, ba conseil et pas bande ko na bisou ya famille Libota, ainsi que na bande ko misusu opé, bazala na biso te mais balanda biso ba dinga biso mingi. Ngelo kana lo bato ba retenir bango nyonso balana na ibutu. Aluka no solution minu. Abongisa minu na ye abongisa chemise na ye abongisa kolata. Ozoya kofinga bato ye mokuto wana chemise ya kitoko te. Kechu wana pona TV landela ngo de vibo njuluka. Mozoya kofinga linda o mutu asalaka makamba minene ndako linda yo na ibutu. Ibutu eske ibutu amu ndako vana taka finga mama top. Ibutu ko vana kita finga mama top. Mitala ko papa. Merci beaucoup la famille Bota Bozaki vraiment ebele. Na kutu mutaka nga teka lo balanga boy na boy po. To sila kana ba commentaire wana. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bien ka. Kasi ba mbote na ngai na vie na nga papa Jean Paul Kapinga motema mama na si et na mauvais papa Tito da Costa merci na de roi célèbre Christian Ngoma un grand merci à Chana Banaka motema ko tout bangala. Merci à Jenny Lema Aquarium qui doit Congo 10 fois belle. Merci à Adeyo, merci à notre le papa la Victoria, moi la star à Star. Merci à Exode Mikebi,
merci na Pamela Matondo, merci na Julia, et merci na Omoko Chacha. Voilà, merci beaucoup. Il reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans les mondes entiers à travers notre émission, votre émission Coup sur Coup, qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana. La Cléopâtre, moi, la Souka, la Songi, Artomadi, IGF, il y a famille Libota avec mon invité Bianca Zanga, moi, la Souka, il y a famille Libota. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Vraiment, merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadi Sou, ainsi que maman Chantal Moukendi, Elena, David, princesse Davina. Merci beaucoup à mon papa Héros dans l'ombre. Merci beaucoup à David Nassima à caméra et pourquoi pas à Pamela Matondo, Enoch, Deo, ainsi que Exode. Là, je vois Julia. Voilà, merci beaucoup pour notre assistance. Restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir. Julia, non, c'est le sneeze.